c'était bien. Vincent Chilou. Mbote Nabino balandi émission Bauta Pinakati ya site Nabino la voix du peuple Oya Bino Vincent Chiluzi et toi de la presse chers amis internautes, je suis dans la joie de savoir que vous avez ébélé liboso ya ba télévision Nabino pour Orlanda émission Nabino Bauta une émission où permettra Bino boyer ba parcours ya ba star Nabino to sel Rabino portrait to zonga kana source et sika o star azalaki nani abandaka wapi. Pour commencer, nous avons eu à faire beaucoup d'émissions concernant Bauta, puis il y a Weranson, il y a Jibem Piana, il y a Fali, il y a Ferré, il y a Dadi Di Kambala, il y a José de Londres, il y a Mama Kalunga. Nous continuons à recevoir des appels par tout le monde par rapport il y a Bandeko Balingi Peba découvrir Bastar Nabango. Les lots, chers amis internautes, nous avons signalé Bino que Nazana Bumbu, Nazana commune ya Bumbu, Bana Bumbu tout d'autant à travers le monde Mbote Nabino, Nazana Mabele, Nazana Veni Feshi, la commune à Bumbu, la direction ya Gambela, na Khartoum, na Veni Oyo, Ezana Star Moko, Oyo a sepelisa Bino na Musala naye depuis un certain temps, a Salara Musala naye, a marqué époque naye, pourquoi parce que tu belé ba sepela na Musala naye. C'est la raison pour laquelle Bisso, équipe à la voix du peuple, tout s'est décidé, tout quitte sur le terrain, tout me capé qu'on découvrir. Il s'agit bien de votre artiste comédienne Mireille Koutina, Oyo, to benga ka communément na théâtre Miraïsa. Miraïsa, Oyo, bandit théâtre naïe, to découvrir qui est na groupe, il y a Siatoula Sobala, Oyo, a marqué époque naïe depuis un certain temps. Petit Lelo, s'il faut citer les grands noms. Oyo basali musala ya théâtre kitoko o petit lelo bazo continuer ko marquer époque o ti lelo bazana carnet moko ya kitoko torotanga bongo Miraïsa yango wana toye lelo na lupango parcelle familiale na bango esika oyo Miraïsa koli abotami esika oyo Miraïsa koli donc na kati ya lupango oyo ndenga Vincent nazokota c'est ici que toromeka pe ko découvrir Vinaye to découvrir Vinaye to lukato yeba. Donc je vous informe mes chers amis internautes que Nazana Katsalupa on a bango Nazana parcelle familiale et sika oyo yakoli et sika oyo yakoli à Botami na reçu interview na papa naye père biologique naye na reçu interview na grande sœur na reçu interview na petite sœur na reçu interview na batebele oyo ba romera pe ko faire découvrir biso Miraïsa tozo découvrir face oyo facette oyo toye baraté pour naye. Donc retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Internaute au signalé Bino Keto Miraïsa à Botami na Veni Feshi numéro 24 na quartier Ubangi à na commune ya Bumbu na bike bande belé à Feshi bazana libana ya mboka bodota la biso partout Angola, Europe, Asie, Amérique partout tout signalé Bino Keto za na mabelé ici ka plutôt yeko ça la découverte il y a artiste comédien na biso to bengi bona kombo ya Miraïsa et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir dans cette émission comme mon premier intervenant son père biologique papa ou ya Boti Miraïsa sans plus tarder nazo poussa na pemenya papa pour tout s'entretenir. Bonjour papa. Bonjour Mananga Mobali. Papa Ozali père biologique qui a Miraïsa soko confirmer batu popesi kombona. Ah vraiment ngai papa Koutina Boniface Papa Koutina Boniface, ngai papa ona boti Miraïsa bota mina fesh. Bota mina fesh, alimo na fesh. Dans bali bana oba bota mi na libota na ngai azali troisième fille na ngai. Le né na bango azali mobali. Ensuite il y a na landi azali mwasi, yende azali troisième. Voilà. Yende na simanae baza combien? Bango balaki bango 8 bamususu bakufaki. Alors natika la bango baza bango 4 na libota na bango paka mama oya sima wana. Bango 4 baza vivant. Voilà. Dans ce tobito compté en général le boti bango dans le libota na bango baza la 8. Au baza na voilà baza bon 8 voilà yaza troisième papa il biso d'abord Kobota Miraïsa, Zalara Nini, Zagina événement mourir marqué qui a eu d'abord Zeminaye, déroulement en haut, Tia Botama, mais capé au bêta sur le solonais. Bon, Miraïsa, Kobota Manaye, Zalara très bien, pas Zalaki Maman Bango.
Az maman na bango ki mwasi moko na balaki ye, azaki mwasi aliba na balaki ye. Ensuite abotamaka très bien. Be alaki mutu moko pe alaki chansard. Poko botama na ye nake kotika mama ne nake kotika ye na mama ye mo le roi nezalaki hôpital général. Kotika na tika kaye ko bima na ngana zo ko bima boye na yaki ko ramasser Pointe à Ivoire. Na ramasser ka Pointe à Ivoire na porte mama yemo à l'époque là ezaki hôpital général. Le kwa ngana ki papa na ngana ki mosali ya ba Ivoire na les artistes. Tango na yaki en tout cas le Pointe là estalaki ngai ke na travailler ki ngo pe estalaki ngaba œuvre moko ko bimisa mama na bango na maternité na ko sala makamuni surtout en tout cas salaki eloko moko ke emonza ke akozala mwana moko na souvenir moko malamu. Alors tango mira esa botama na ba chance na ye li papa na ba ngenge na ye yebisa biso d'abord kokola na ye mira esa enfance na ye atungisi yo mingi na bomwana na maladie akoli neni ni comportement na bomwana zara neni moi bien so na bomwana. Normalement maladie zara na bana nyoso mais ezala ko zara na ngopenda grave penda lokola bana mso zala kate kokima kimalelo boyelobi boyete maladie zara na bana nyoso mais ezala penda ba maladie grave te akola ki na ye bien mais na courage na ye banda bo jeunesse na ye azaki kola mingi collaboration mingi na ba fille te azaki mingi kana bana mibali ya to benge mwasi kati na mibali to benge mingi kande wana mwasi kati na mibali alo courage wana nde akola ki nango kande ngwana azaki matumboli azaki mukolunga bitumba en tout cas ye côté wana ndi azaki cascadeur ya onto ko benge mwasi kati na mibali talaka siko mwana mwasi suga azokola sika ba mibali azala courage ndenge mususu mais na courage na ye en tout cas na tika ko futa makambo te ke na futele mbongo na ba bureau na banini te ba courage ka ndenge bana bakola kaka mais ezaki ya mabe penza te ezaki vraiment mabe te tant ozo mira esa zokola je pense que à un moment bolamuki na tongo moi nabi il faut bandosa la théâtre d'abord tout na d'abord théâtre na famille ils ont la place ni avant hier ils ont la bande comme sous basala théâtre papa et moi zaki artiste to nini bon nga e bande la jeunesse nanga na ki ko beta ba ki musicien na ki guitariste na orchestre na biso moko lo pe ko la ki pe na mingi te na orchestre moko to ko la ki nango ki to ko benga super tumba alors le quoi pe to la ki na ba lero na ba manager penza ba la ki penza te ce que c'est la seconde en tout cas dans un grand artiste on est guitariste na ki accompagnateur alors na ebiti à partir wana makila wana ndi ngone ko pesa mwana pe akoti pe na rythme ya artiste et du selon moi théâtre banagi neni na katanda ko pour découvrir que Mireille alobinga na osaka artiste comédie déjà na bomwana na ye déjà banako beta masolo wana to il arriva neni beta sur moi le solo bon yé penda côté théâtre azalaki penda ezalaki ko yeba na penda teke akozala mo artiste na niveau wana po ndenge ngana yebelaki ye azalaki mutu mokali azala servante de Dieu. Pour un Mireille azalaki ceux qui bo bandika louange na ndako bo bandika louange na ndako en tout cas ba prophétie faut ba ko prophétiser faut ba ko prophétiser penda ba makambo pe moni pe makambo eleki mais ensuite ceux qui bo zongi azongi normal bo tunie akoyeba sur le côté mais après une reprise de comme on a déjà a comme ko fréquenter ba théâtre a comme ko ça ba théâtre mais moi nango eza dona bon moi peut to pixer eza tipo moi na bandi art na eza musala alors tina musala na mona ki ka ke oui abandaki déjà ko sala ba makambo pe to bandi moi déjà to bandi mona ba télévision ba filmer ba ninga en tout cas gloire à Dieu et papa na mutema na yo tango Mireille abandaki musala théâtre onimaki yango mbala moko lobi parce que batu mingi surtout tango ba bandi théâtre période ya bango théâtre ezali roi musala moko ezala on avenir te ezala tina te et personnellement yo ndimaki yango mbala moko ke moi na sala théâtre to o Mireille pe hotel melanguke bon lokola nalaki mutu moko nalaki nalipe musala nzambe na monaki tina kotelemela mwana nzela na ezalaki penza te po so ya mutu na mutu ezalaka kana mutu oyo asepeli nango alors meka kutuna ye osepeli na musala mondenge na bia papa lokwa nazoke na baninga na monike na liboso lokwa na mona ba mama na biso musu basala lokwa ba mabi pendo ba mama musu basala ka musala na monike un jour kozala musala malamu ngabe bon ezalaki pe malamu na tikaki ye ko continuer ko sala musala na ye pe na musala wana pe na moni il y a des souvenirs na zana yango même si beaucoup dana ndako na ngabo monaki moi
Installation à moi bien, et ça grâce naïe. Donc on peut dire que Lelo Moussala Miraïssa est apporté et le Gomoura Malam na kati ya famille. Oui, Moussala est porté le Malam na famille et puis c'est souvenir mingi. Mais même ngai na bois comme appel na ba radio, ba télévision. Papa po ba bien papa zoro alors na bois comme mingi na komba zero babel alors na mona que oui. Na ye loko moi na sali et porté un plus pour na tenga mi pe na komi pe ko yeba na ke batu ba yeba pe papa Miraïssa en tout cas et ça a un plus na vie na ngai. Siko batu na bato tala na télévision ba bi Miraïssa azalaka na ba théâtre azalaka au monde est gentil mais soko tumbolier sentir pena ka kenayo. Mnoko na Miraïssa azalaka ngo uti pa ya papa uti pa ya mama to abota wa ye moko. Bon, omoni Miraïssa ali mwana moko abota mina de province. Voilà. Ali côté Moussa Zali Bandundu, côté Moussa Zali Mongala za Buza, côté Moussa za Musuku. Alors maman ne lokola zaki Mongala talaka ndenge bangala bazalaka ba cascade hein biso pe basuku talaka batu moko pe to lingaka au point c'est biso na nini moko boete. Alors yango ne lokwa nezaka l'air mususu hein était les makandengo na mais to za na biso ba violent pesate. Voilà. En tout cas merci papa mais na musala parcours ya Miraïssa Lelo na habité à Sali déjà, je pense à Sali déjà au-delà de 10 ans, 15 ans, il y a carrière naïe, a oumé déjà mon cassi. Pour naïo, moi naïo place aza, azo mata, azo kita, to aza na positionné. Pour naïo. Bon, ndenge na moneli aza vraiment na katikati. Ndenge na ebela ki lelo aza alingo akoka ko zala na niveau ya likolo. Bon, ti le kwa pe musala ngo ezoko kende kaka. Le quoi pas bandit déjà ko bima na monika zomata. Voilà. Azomata. Ce gars allait ko tourner kaka awa na monike azako matate. Mais le quoi ça abimi déjà sali un pas ya libanda na monika zomata. Et asali déjà un pas na libanda nini yo linga asala o jusque le monia sali namti. Bon. Et le qu'on a ko sepela asala monike mboka na biso déjà na besoin de développement. Batu o basala art liboso azana ba on a contact po akozwa ba idée malamu na bato basala ba art liboso loko ba président na bango ba papa masumu na linga kuta na papa wana na meka ko solo na ye mais na zaka occasion pesate o baza ba papa o ba kuku ko encadrer bana na malamu omoni biso ndenge to boti bino to ko sala ke ngai na ko mona ke mwana ngaza malamu mais esika za kotambola ezana ba makamususa salaka o seplisa baninga te. Alors na ko linga ko kuta na tana ba tata wana ba mikolo wana ba meka ko epole bango na ba conseil moko boye. Eloko moko na sepela akuna kuta na ba papa masumu surtout papa nanga masumu wana na mona ka emingi aza grand artiste po atangeli nango akoko epole bana na biso baza ko yekola ba théâtre. Bazala batu moko bazala orgueil bazala batu ba biloko moko ndengo wana te. Po art ezali eloko oyo etombola ka batu. Loko ba papa masumu wana ba koma batu minene pona ya partia art batangeli yango ba développer nango e bongi vraiment bana na biso wana pe bazala ka contact na bango vraiment po ba ko profiter nango. Merci papa vraiment pour notre temps biso. Je pense que tozo ba te belé ba le kan émission ba lo belango papa na bi ke bande ko belé ba to tala musu baza na Congo musu baza libanda soko repesa moi mi balé to misa to mbote avant que to évoluer et puis so il kamasu ko yebsa mireille avant to katana. Vraiment yesa moi nanga moi si na sepeli ko mona baninga na yo ba yeki ko tuna ba interview awa concernant musala na yo za ko sala na pesi mbote na groupe na yo na baninga nyoso bozana bango nyoso na pesi bango mbote grand bijou papa na yo papa Zero Babel oya ibana komba Zero Babel na sepeli ko mona bino na sepeli na mbote ebe na mission na bino pe jibe kotina na libota na ye na mwasi na ye bokilo na ngai yo na linga na motema makasi mama Milo en tout cas mbote ya trop Mama Milo mbote ya trop wana pe na moni Costa Diomi Mobala Pembe Fabrice Mobiala celui qui est né prêtre avant qu'il soit prêtre na kati ya Suisse wana mbote no yangwana Igo Kitenge le grand l'homme de la 25e dynastie tozo évoluer na émission na biso pa oze ça yo.
Oui, chers amis internautes, comme dans nos séries de début émission à Bisso, qui est un réel plaisir. Il y a Roland, il y a Balelo, tout découvrir artiste na Bisso, Miraessa, Oyo Batubele, Balingara Mingi. Lelo, Nazan et Sengo Makasi parce que Nazo Joapenza Bato et Sengeli Balo Baba expliquer Bisso Miraessa. Totoro interview à papa, Siko, toujours solo là, na grande sœur naïe propre, Obabotami, papa mon corps, maman mon corps. Tobengi bon Bisso, Tobenga Raye, mère rêvée. Bonjour, mère rêvée. Bonjour. Mbote na bande retour ba totala na mitso. Na pesi mbote na batu nyoso ba totala biso na minute oyo. No bani. Ouais, moi le déjà. Il y a le vit déjà mbote na batu tout. Donc to ba d'abord batu ba totala yo à travers le monde aux alliés grande sœur propre Miraessa otami papa maman maman ko toroye ba Miraessa mtalandi yo tonen. Tobotami et papa Boniface. Bon, ngala botami ya liboso mobali ngami bale Miraessa za mwana misatu na libota papa Boniface. Voilà. Miraessa mwana misatu ça dit Miraessa ndé alandio mais rêvé tout ça vraiment une opportunité wana rosola na lelo betela bisona no mwana bino Miraessa na bomwana comportement na ezara nini tout ça. Bon, Mireille na bomwana Miraessa combat théâtre biso to benga ke Mireille. Mireille na bomwana to bandoko lesika mo sutungane to akilo kwa mapasa do to aki mikendenge moko. Même na rosaka na ko vande sika mo baja bale ba manzanza to bando saka na biso mibale. Tina nde to koli avant d'entendre to komba jeune fille na baba na biso makamba ba théâtre bando bana. To bando benga mama bonheur mama mo bazaka na baba na biso kombo nezaki ma bonheur. Bando sangana na basangwe dwa mo azali kolo boye ba osa ba théâtre ti ngana Mireille pe ki jeune fille ka toke sa théâtre ndo sa théâtre tatuka lombo akufana to ban biso to bato benga ke veshiko pa zaki discothèque na bar mo bo cher monde ti bazo wana pa ma bonheur ça souci pas bando ya wana pa ma bonheur wana bando zo ba fika ba sala ba théâtre biso to koti to no sa ba théâtre ti na batatuka lombo wana ngate mana yi mukona na bana na akoteka na tiki na era rep Mireille ke ngai na ke na akoteka ne ngwana akotika Mireille continuati na ndenga koma ko saba théâtre n'est pas si atula. Voilà. Mireille a continué mais ça c'est d'abord comportement Mireille et pas na bino. Mireille ça zarande ni comportement na aslika za kanda gentil ça c'est d'abord comportement na parce que batu mingi ba mona Mireille aza mutu munoko aza mutu modongo nde biso to bana lingala mbanga danger. Ça c'est d'abord bino mona ezara ya télévision to ndenge na epinza ndenge pe anda. Bon na ndenge ya mbanga mutu nyoso aloba na ye mais biso ko loba biso za famille to loba na biso to za pe bien na bato mais so yo lingi o meka ko sala neti o lingo lobisa biso na ndenga mabe biso pe to lobaka ndenge na biso pe na ne to zabungu to loba na biso mais na ndenga mutema mabe za mutema bete azanata kangelo okanda akolobisa no yo bo pota na bino nde zala kaka même na ba camarade zana o bo pota na Mireille bobo suka na bo yoka na kaka. Qualité nini ya yesu ko yo peno monaka oro ebisa batulo ba otala po bat ba mona ka sara théâtre mais qualité nini oyo monaka pa leki na yo pa batu mususu monate na ndenge ya famille qualité nini yo monaka pa na de qualité na ye d'abord ayebi na souci ya batu ayebi pe ko va na batu akabaka ayebi savoir vivre mais na ba mabe mususu ba kanda kaka azala nangu wana siko défaut na ende soka kangi kanda do so lo bila yini loko yato na yini mutwana ayini penza vraiment ezana rimer mo etambola biso na émission na biso to lungaka ko sokola ba rimer to lungaka to longola ba rimer o elobama o batuti lelo bazora ba détail te oza mieux placé yo yebi vérité makamnyoso rimer mo bi marqué Miraessa abota mwana mo na siatula comme ça bata poto mingi vraiment betebe ba benga nga ba bisinga bi tourner la biso d'abord tourner to yeba ce que ça solo Miraessa abota mwana mo na siatula siatula za président Mireille bandi théâtre pa na yazaki mwa muki siatula za président Mireille banda bo mwana Mireille abota na siatula te abota na été jamais wana pe biso pe to yo quand mais abota na été Mireille abota na été mais ba to publier photo moro ya mariage na ye
bato publier photo mo eza na page morobo la bouche autorisée wana na pesi mbote na la bouche autorisée na tous les VPPien la bouche autorisée a publié qui photo ya mariage ya Miraessa tout moni ba photo tout mona yi papa morobo mais ti lelo bato belé ba benga bato na est-ce que Isa ya solo Miraessa abalaki to zaneni te wana ezandeni eza photo o wana batapoto pe babenga ya biso basi biso o yana bino abali mariage na Angola te wana zaki théâtre basaki na Angola nde esala ke basala théâtre mariage yango ndala ta ivoile azaka mobala scène vraiment mais bato pe bele banga azam marié toi ça célibataire pour bato mingi pe bazana besoin bazoma précision. Bon, Mireille, tout le monde a mobile moko kaka ko se présenter. Azala na poto. Azala na poto se présenter zo factiti le lopena nous abala été. Wana ezalo wa présentation kanga lo kwa lo pan azu facture akenda. Donc si le dans ce lobby officiellement Miraessa azala na no célibataire mais toujours ba rimer mo be Miraessa tiki Kinshasa ba ki vane na Angola batangola batolanda nga domi panzu place oza mbotena wana mon frère na ebité eza vrai que Miraessa tiki ne Kinshasa ki vane na Angola tonene Yeta ngazoke na ebisi biso yayanga na okende pona mamba théâtre na ke pona osala ba faire te na Angola na ke pona mamba théâtre so ina monique makambo esimi na ko débrouiller na nga vi na nga na ke na nga poto mais pour le moment to lo baboye avaine liberté ke makambo na ya théâtre nae voilà akene mamba théâtre mais yebisa biso personnellement yoza cantion nae moni Miraessa ninga bandaye musala ya théâtre personnellement. Est-ce que Nengo Banaki a Banaki Obinomi Bali, nous essayons de faire répétition. Mais est-ce que personnellement, Nimarato, Monara qui est les Kazan et l'Ormo qui est un jour de l'Oporomo na caméra ou interview pour naï. Ça dit niveau comment on le Monara déjà to pour na Pinopezara et l'Ormo et Abokanate. Ezakandeni. Nga azalo kwa ya onazaki bango bazaba leki. Na moneto kenda o baninga ba debuyaka. Kote ka mwelo pour na répétition bando pepselote. Nga na bana o debuye po esunga baleki na nga yango na bando keteka a ok ne théâtre yango na ye atikala kinga na ok sala côté karangai mais musala ngopo na yusko mona ngonde nini e simba e pesa e apporta nini na via Mireille oyo ezala te liboso te via théâtre en tout cas na kolo ba vi wana esungaye asomba mutuka azana lupangu na epe donc esungaye vraiment asunga pe batu mingi na famille o pe bando talela lelo to fande pa Mireille lelo pe to zela ma Mireille ko ya ko sunga biso likambo pe boyo asungi en tout cas sunga batebe na femme mais batu belé ba roma ko ke ba fi mingi ba sara théâtre ba za ba fi moko peu légère ba na poto mingi bata poto ba rami ko sakana na bango tout ça mais ya Miraessa oloba nini pona bato ba pesa image mo ke ba fi ya théâtre ya surtout ya kid ba fi mo trop légère ba bimara na bona ne pas suffika ramuta ou tara poto arbimane ya Miraessa oloba nini wa metalio bon wana za leki onga na botami ya landi makambu oyo ke o bata poto ba po basaka na bate biso mayele za ya famille ana no fi moko akola na mayele akola na ki donc ni esprit soki mutauti poto aye ya ko yeba te ka osaka na if aweba d'abord azana mayele aweba po ye na via théâtre a bénéficier pedati a bénéficier belé do elamba mbongo lupango asomba pe mo lupango na ta ko sata mo nga rezali do a bénéficier atambo na mutuka oya ye moko na musala théâtre relation ni Miraessa zana ngona famille na ye mobimba un témoignage ni Miraessa parce que batumi badara so bakomi ba star mona amona na raté na famille so likamboza et comme ka ya musika mais miebisa so Miraessa na bino relation échange pas comment na ye star to ezara rande bozaki bandaka Mireille na kata famille ngakutne na zonga ata mwasi moka yo ya ndenge nini yango oza ya ndenge ni tala minute nga na sa place boyo zate azala kanona ebisa ki liboso ki azala mawabato so likamwa na kata famille ayaka ye mutu liboso bo benge kaka akotika makambo osala ye alandeli même makambo matanga alandeli ndenge nini
teuta ko pede ud malai na biso akemba moka ke na morke batake mpanza alzui afuti mbongo batie mama na morke ti ba salba makamno so ti mama le tokunda ke kitoko po yende mutu alandele makambo ane bandi. Donc aza femme moko social mais pour na munoko ba bieza ya famille donc bazara bien mais soko tumoli ba onne au sentido donc net mona ipeka na théâtre donc aza penza bon aza penaka ndenge wana eza na banzo ka ndenga na olo bande pe ya lobaka donc toloba bongo o alandi biso pe comme ne godé aza pe to so tumbole po mo liboma na mais aloba lokwa ba bébé. Merci donc te découvrir dans Miraes azara pena bongo donc soko azara gentil ngape na ko pe ça peut témoignage parce que aza mutu na yebi lelo te na yebi kala azara vraiment bien mais ko tumbola été pour so tumbole wana ne ko moni penza niveau ya komara donc c'est ça mais na habité na carrière na nyonso lelo ni ko yebisa comme conseil tant que grande sœur na. Bon nini comment tu n'envoles bon leki na ngai Miraesa na pesio ba mbote ebele bisiko zali ba grand frère pena bana embote milo bangono so mbote bandeko na musu baza kuna Gilles ba grand frère mususu na pesi bilo ba mbote ebele conseil nga na opesa nga kuna ko pesa su conseil yo pozala moko o pianga conseil na pesio ka conseil boye take yaya bon continuer kana musano zo sandeka ozala mayele zalaka mayele bongo biso pe toza biso wa musala maleo se kufina ngo mo yo kuna obakela biso ta mama combien po biso tozala bien talaka yo oza musala do oza leki mais oza mama pe na kati ya yaya na sima mama leki donc na sima mama kulutu yo osunga biso bana bazaba mira banani bazalia bana besoin na yo kaka. Vraiment. Merci Mingi, mère V en tout cas, merci pour notre temps petit biso. Par où c'est au caméraman assuré, tout mon igara l'autre tout le micro tobé la ram tout mon lebo révérend les bokanza nzamba boy bosoto révérend les bokanza la rata Suzerland on a mon rappé facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique Barbie pas à Fayaz en Angleterre as fan vraiment il y a Miraesa dans toute la famille Balinga Gaming. Je pense que émission de Salabino et c'est mon makasi Bénérissa l'inema Botembe na sa France na Grenoble et Ayope Angwana par où c'est ça yo to évoluer une émission na biso. Merci. Mama nyango 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 ba ya nyango 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 na kiri nyango 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 chapita nyango nyango ya nyango vite position Serge Ibaka Rachimi Ibaka ou jamais, Malobi finit la rêve. Solution ici est Zouami. To le laki, to mi samaki, to lataki, mais to kune na pas la mapasa. Oh, tu sais qui m'a pas saté. Maman n'a rien, mais tu n'as rien. Nini. Tu n'as rien. Nini. Solution ici est Zouami. Tout qu'à la maison d'habillement, on va se bengango. LZN. World of London aye pour kolatisa biso na ndenge sikoyo o mutu moko alingaka yo to solo bana ba chinois to toboli bino misri to buki bino kingo to kangi bino catch avec Patrick na molongo ali na ye mama na biso Diziane Lomenge balobi bango ba ye pour na ba congolais ba sepela botu na ngam maison za wapi la tu me lâches des baskets toujours la carte à Kitambo magasin au Kitina Ecuador au Tele Mupanzi na complexe Kimbangiste pourquoi sinon kingo toi tobona misu toi
Oui, chers amis internautes, on est en Osaka Bino, on a début émission na biso Baouta Wapi. Nous avons tous autres ça la Bino parcours portrait à Mireille, Mireille Koutina. J'ai le réel plaisir ya Rosolana Mutumoko Oyo to Roloba babana musala ngo presque ba moment moko puis ba bima na groupe moko et surtout que nenge pe mo ba finité ezala zala nenge to yebi ba masolo to redécouvrir pe ba finité ngo so zala ga affinité ya musala to maramsu so zala na kati donc to yeba moi ba mbelé par rapport na et puis to redécouvrir témoignage na ya osala na nenge na ye c'est il s'agit de business ya mbongo dadi di kambala tsusuki tomina tapis rouge Ligue des champions au Mikolo d'ailleurs vous allez retrouver dans la voix du peuple babi ma voix pièces écartonnées d'ailleurs que suite je vous promets déjà que lobby besoin vraiment suite de banane à 3 tina 6e épisode et je pense que vous dérangez mais je vous annonce que azoya pena eloro mususu babi repos médical donc bablo rezé belé mais to le lot betami mi masolo ya Baouta puis na sa prochaine invité na bonjour Ligue des champions. Bonjour Vince. D'abord il y a mon émission na biso tozana de bien année je pense peut-être Malanol Bosso le kana émission na biso meilleur vena ba fan na to sala bien meilleur vena patnos balinganga en particulier Marius Nkoy Marius son ambeli mobali ya mama Emily mbota métro Makengo et puis Coco Pedro au batono benga na babata Suisse mon général Justin Mangala Blaise Malabou et puis Miokono Florian Sata Miokono Domtil Makenza Domtil maman na mon approprié Mukolo boyebi kaka et puis là Charlie ici na batunyo so balingangai babonane bozebele sotebito tanga cheda tamboye ebele bozebele en tout cas ebele na linga bino mingi nazaka pona bino. Merci Charlie ici place opposant la Suisse wana mbotono yangwana tozobeta masolo ya Miraesa tokoyeba personnellement yona Miraesa boyeba na nini non biso tozaki na swabala ba Miraesa bayaki azali ça de théâtre à l'époque na ba Tatuka Lombo ayi na swabala toyambie komaki na talent na ye nzamba tombolemba parce que azaki na mayele wana azaki na mayele wana mais témoignage ni rosa d'abord état d'abord comportement koyeba kovanda na batu témoignage ni rosa la Miraesa non Miraesa ebaki azaki bien mais mabeneka songi akimuta songi numéro 00 tu es bien très bien mais songi nde tilo la tikite. Voilà, tu découvres bah Elenga Baouta puis business à l'époque Miraesa Zara songi ça reste à vérifier mais nawe tel ce musala artiste artiste comédienne baza ebele mais pas na yo pona yo Miraesa ba qualité ni ne trouvera pas nae nawe tel musala bino. D'abord l'air surtout là à ça qui voyage mo na baba Congo akende ngam na koma pièce boko domination bato baebi soit bala bien soit voilà Miraesa qui liboma ngudi mayela ndokia kangi voilà ezaki soir na ngai ngam na komaki pe et puis avec rôle wana yetem tanga salango ezaki rôle qui sakata salango bon donc tout meki na répétition qui sakata mtako jouer et comme ko la tournage qui sakata azaki te Mireille tanga jouer yango à rendre biso service na ndenge moko extraordinaire yango pe sala lelo Miraesa tomwa mana nenga mukete lelo mute sala ipena yango wana yaki domination yaki mutali boma nga azaki na bambongo na ngai na uti mikili na ye na baliye ese chambre wana okota te et puis yaki na yana ye mutema mabe ndeni babala mutali boma yaki funga ibani na chambre wana et puis yakufaki Miraesa zongaki liboma donc histoire esaki yango donc aza musala yebi o somtabi musala ye okoki koloba mabe mpona ye te musala yebi kande na yebisaki yo na debe donc ce total parcours na ye donc Miraesa depuis abandi théâtre na swabala ti pe lelo atikala mpe kokende coupe netora so azalaki na groupe ye parcours ne mara na swabala. Oui, à part qu'on tourne là, puisque Miraesa mwana abotami na commune ya Bumbu
batatuka lombo bazaki kuna bazaki bon théâtre série wana ezalaki aneti silobaka bavedete en herbe ya koboma me koyeba na mpenza so bala mutu esali ye mpo abima wana kocontredire nga te. eza na ndeko moko azotalanga na minute oyo ko stadium ye aza na Angleterre nayebisaki eke naosa émission lelo bauta api ya Miraisa ese natangelaki bato bamnanga bi natuni question rimer nini etambolaka na poto mpo na Miraisa atangelaki nga de rimer abi rimer aliboso etambolaka babake Miraisa abotana siatula deuxième rimer etambolaka no Miraisa azalaki mwasa de azalaka mwasa de azalaki mwasa de Didi Kambala moi de rimer wana oyo expliquer bato nini mpo na kobotana siatula bakosi babota te bauta bona siatula te Miraisa ana vinae so botali bien ba la accepter la ta ki voile ata ko bala te ko bala na auto tuna grande sœur na bi ezaki na mariage ya théâtre wa tuna na Angola non bon eza vinae na kokota makamna ete a vinae mais pour na siatula babala te et puis atkala kozala jamais moi c'est la Ligue des Champions business en bon au moins les biso bata bien ko babiyona ye ba mono trop serré tout à tout moment binombale l'air à longwe na bumbu famille musu ya na kasavu na bosobolo wana aya kova na famille na ye na bosobolo na place nga na kovanda ya musikate et puis nga na zoki ba chance belé na vie grâce à Marius ko Marius na mesure qui voiture avant et puis là j'étais encore très jeune na ba faciliter au monde moi mbongo ozomona bon kozana mutu kezo faciliter biso kotambola kobima n'importe wana bon lena lobo dadi vanta n'importe wana tozaki mingi te na ba comédien bazana mituka tozaki mingi te parce que ba petit bazaki bon baki na ba bisero na bango vie na kene kinkole na oche sens na ngai bon yo na carte bon beunde biso batozaki na mituka na n'importe wana vie na oche limba na ngai yo potali moi bénéfice donc il y a moi de poker na yo o meli mo blanco no sote biso te lula bilengi donc talaka au compagnie au critiquer à celle ba vie na yo profiter quand na moi ko lia ko mela et puis na oké pas maté na libenga petalaka tapis rouge Ligue des Champions voilà quoi donc il y a un très grand frère na petite sœur il y a aucun problème akile ki na ngai il y a aucun problème tout ça na pour l'instant relations anene na Miraisa non tout ça qui na na Rabinda tout qui na Rabinda ngala zonga ki bango batikali et puis aye na minute autour babou azana Angola donc dès non que nous retourner en Angola tout le monde na bon fina Angola na éviter mais je sais que a bien Ousmane frappe abetaki le solo abi Miraisa a bien azwa ghetto na a vivre na bien ndenge Ousmane frappe a ebsaki ngai non Ardota la biso parce que biso émission est la partout surtout que Togi Angola ba mo misabso ba CD ba DVD donc tout ça tout monde au sala témen et nzambe kaka conseil ni européen lelo na parcours na ye nyote parce que yo moni Miraisa nenga bandi théâtre ti lelo ko Mistar o etini biso lelo to ya ko tamusa micro conseil ni européen na o etel d'abord musala na as artiste on soit bimali banda ke umela à perdre la valeur néaba vous allez artiste donc là c'est Ali so ngongo koki makama kendelaki azonga moi c'est un jour à Robala mais sambal wana za artiste parce que les sous mbal wana lingai pas artiste sur l'ongolé le boulot valeur wana pesa kae à reperdre pe libala parce que mbala zo qui est un artiste à l'ongolé musala tant l'ongolé musala ba valeur après ça gaza na souté mon appel mabe soki azuli bala c'est pas grave nzamba sungaye a moi si ezo sungaye jour fa bala mais ayeb sambali naza artiste ndeti ba mama chakoti lulu bazo sala ba mama iwaso bazali donc az artiste voyage c'est bon mais biso ba artiste to zaraso to bimi au cœur luka faut changer ba donner au tiki boulot mabe ya mingi donc conseil on peut ça tant qu'artiste tsoka bimi likambo kenela ki libanda songo koki azonga continuer boulot na voilà. Merci Business Ligue des Champions pour notre temps au PCB pour nous témoigner par rapport à l'artiste comédienne Miraisa. Dernier mot ni pour nos fans autour de et puis pour le solo et repos médical. Repos médical bon c'est pour la makasi. Talara via Adrisha motomètre à Disha.
kombo wana so la ndongo bien Adricha motomètre baokota masolo donc ça histoire mo kitoko botan na la voix du peuple bo sepela makasi dans la pédale bino déjà na uta mikili na repos médical na Kisasa mutauti poto ay repos médical na Congo et puis na film wana na oyebisa batu na boa kaka 10 personnes na 10 wana na déjà na Marius Nkoi Marius na Mbuta Metro Makengo na Disha motomètre na Miokono Florian basanga na moi sina santa Miokono donc na au moins ba 85 kaka hein ça j'étais bon contacter business na et puis mutu a peur un peu bisonge belé na vie grévé fouté la lié bozo la mboa dollar bat ba olela la côté kuna yazo mona nango bon contacter business na 09 98 33 53 72 film ezo bana calamité repos médical bon contacter pour na ba dédicace pour na ba conseil pour na ba soutien et au sala biso bien wana biso to continuer mission na biso facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique place aux ayo wana na moni Costa Diomi na moni Vincent du Solo ka Juvens motema Niclette Melanie du Solo kana Stuttgart belela Vincent et sala nga ben na koza mote bonne année Kuma Pap Mobala Merveille Kuma Pap Kuma Pap merci merci na bakoso pesenga Kuma Pap kande na émission na olela magena osala émission na olela na kotika boete po Sœur Marie Misambo alaki mutunanga ya kati toyebana ki bien to so la bien donc pona ye a juna mbafu ozala na mbongwe ozanga mbongwe lobi ekoyela okoyeba te ngai mawaye nakangi motema e mama Sœur Marie okeyo tiki biso na pasi e mama pasi. Oui, chers amis internautes à travers le monde de la biso, depuis ça bino que les lots toyo aussi la bino spécial bautawa puis artiste et comédien na biso Miraïsa et Mireille Coutina. Mireille Coutina donc d'abord donc fait naza continuer toujours na interview na naza na corne sengo makasi ya ko sola lelo lisusu une fois de plus toto sola na papa to solo na grande sœur toto sola sko na petite sœur donc juste de comment je voyais juste après Miraïsa bonjour combo d'abord et ça la bien mandé on a Godé Coutina les Miraïsa voilà famille Coutina voilà yebisa biso d'abord tu rappelles biso d'abord boza ba mbunza na ba Congo papa biso aza musuku maman biso ndaza mbunza donc toza 50-50 donc musuku eza batabandundo hein OK batabandundo côté mususu ba mbunza to pesi basuku tuna ba mbunza to ba tala biso mote à travers le monde bande ko Miraïsa yebisa biso d'abord yo na Miraïsa bokoli neni wana ya na ngapenze yes maman kwa kufa simangande na landi wa pinza ya nanga propre mwana papa nanga mwana mama nanga to amakila moko bozalaki nini bozokola ne bandoko yokana mingi bandoko swana mingi bandoko bunda mingi na bomwana bozali ne to bunda ndeni ya zai haya na oloba ku mingi soki ngana koboko ma mingi yende mtabateli ngai lokwa mama zala ete mama kufa tikanga na 2 ans donc mira esanda zala nanga mingi so leo na yebi kolamba eza enda la kisangai ya nanga penza ya non vraiment mais lo nini et au sepela nango mingi pa ya na yo lo nini penaye c'est vrai kaza ya non mais qualité mo bo sepela nango mingi pa ya na ezalani bon elo na sepela na ona ya na ngai na sepela na epo alinga komona muta souffrite alinga mona muta mona pasite net nga na zanda kunanga libala mais soki aza ana kin ayoki nga na problème aoya pe aosunga ngai ata na boti na maternité ka pe soutenir ngai mais mobile na nga zali kutu nde na zabo na boti bana basi na boti bana basi 4 na bana basi na nyonso so na boti bango ya kalati bango matua or babota mana bijwa Miraïsa ba souvenir malamu eze belé
so na bina bando tanga donc eleka mingi aya nanga penza linganga mingi vraiment musala ngo ya théâtre tango ye abandaki yango yo personnellement il est que yebisaka nini omona ngo nini tango ya bike non petite sœur na moni na bana au sa théâtre boyambaka ngo nini yebisaka nini. Bon, era bandaka ebisa biso te ka banda théâtre ezalaka na veni nde tozala kaka groupe moi banda ko répéter wana yepa banda ni ko ke kotala ka lokwa bat nyonso batala ka mais ya ko kuma na moment mo boto ko moni pa ko mo jouer ezalaki groupe a mama bonheur na tatuka lombo o akufa yepa za ina kati ya groupe wana na frère o babenga asala ke nzange soki nzange bon yepa zala na groupe wana na ya mo ya ibara mais ya tikana ko na esoda banyo so bazalaka na groupe wana to andai komona ya mira azo jouer wana azo jouer bazana ka ya ba quartier na TV mais ezai na bato de aba joua azo jouer bandolo ba pe kisuku bien na mboka da bandolo sepelani déjà parti à quartier na ndinga ya kikolongwana ake passer à tout là tanga bandi passer à tout là et puis même moment ni pena bomona pena genote ya pena musala ngo como pesa bien moma penza oyo to mona musai komi ko pesa bien zaki passer à tout là au théâtre au asalaka ya mutaliboma nda ko lia na fulu wana dadi kambala balaka ebo dadi kambala mutabakisi o banda ba mira esa oye wana ndi pesa la 16 ki mira esa plus to banda ko vando mona penda soko lamba batupe likola mira ba mati mira esa olambe donc to nous avons mal l'aise na ba fanatique nae musane penda ndinga salela ngo to mona sava vraiment tango succès ne bandi ko ya mira esa a changer ki to azanika ninga ndoza depika ko changer na ndeni na famille na comportement te na comportement na changer etin na comportement na zaika ndinga bandoza la kaka changer ni lo monte ya sunga biso yo muta munoko na moni nga muta munoko vraiment te so ndeni mais muta munoko ezala ndeni so yo vandi na muta tumoli oto mona munona to bino ozara bino so mona vandi okimia neti yo muta mama muta kimia poza no gentil mais ko tumulo ndete so muta tumoli nga moni peke na lobaka vraiment so tumoli nga to mona nga tele lo tilo bito so ana to za bien elo ni bando gangele mingi na bomwana ta zokola moi défaut ni ala ngina bomwana to bana ba mike ya miraza eki mobulu bande kolinga bitumba makasi anda ko bunda pena makasi mais ndinga zana azala na kanda mututi akoswa nso na air tiboko mapoko fois solisoka elo banda ogangila zaki pe ya mobulu ya bitumba anda obunda mingi lelo musala na ya théâtre pona yo ya memani na via miraisa o izala gite ana ba souvenir na ye musana théâtre sombele lupangu na ye ana lupangu na ye na bumbu afungola maison d'habillement donc ana ba souvenir ne belé mais lelo baba musala wa théâtre ezo sala wa ikita bono pe bo remarquer pas miraisa que moi ma solezo kita to zanika ninga zala bon aza vraiment ninga zala te po ani ye mo vraiment abandai ko mi pesa penali su na ngote ane ko mi pe ane ko mi pesa na onte wana eza makamna ye mo privé to ebite soka ane ko mi pesa na onte pona nini ye mo ayebitina na musala na ye wana mo eto lobela on penza mingi eza te po to ebite mais le lorsque mira isa zotala ona mitch oyo aza vraiment nesengo ya komona bandekone bazo témoigner sur ye conseil ni repesa ile le tant que petite sœur na carrière na ye ya musala na ye puis ya vie na ye elo ni no yebisa ile elo na yebiseka po na carrière na ye falinga musala na ye mingi po leo so ba benge mira esa eza po na musala wana so eza po na musala na te meto ebie bato ebele pe ba ebie te ke mira esa falinga musala o ebimisi etomboli po pesa en valeur conseil na PCK ya ngwana azaka na bolingo na biso bandeko ninde azala na obandaka mais baninge belé pe aye basali ba coupe théâtre to moni ba via to moni ba balea to moni ba te belé ba okutu ba pe na simane pe basali ba coupe théâtre lelo pe tozo mona ngome et déranger bino te ke lelo ndo na bino moi satika beta no masola na te ke non to bino pe bo motiver te ka sala coupe théâtre ya yemo na mona asala coupe théâtre bon na ebité ce qui kufa pona nini na mona penza groupe banda ki malam mais na moment mona o mona eza esouté wana ye mo ayebiso po ani ezala esouté o lembisanga mukie na question ina tuna parce que échapper ngam na solo na papa mais na moni maman tika biso déjà nga maman abiso akufa net ngai o na oloba mama tika na âge à 2 ans
Maman kufa tika na âge à 10 ans baya na nga ba bokolinga na papa na nga. Donc que son âme repose en paix place à Zakuna. Je pense que nous autres amingité na plus aux moi 2-3 personnes après ça moto bata a wapeli bana mboka. Angola poto partout. Na opesa mbote na Angola na baya na nga kuna mon grand frère na biso a liboso comme na Jean Boni ndo ya papa na opesa Yesusu mwasi na Emilomba o biso ta mutema na opesa pe baya na ngai o baze bele kuna na Angola baya Gilles baya Jean Colin wa baya na ngambote kana opesa na bango vraiment après na pesi mbote na nga na Costa Diomi mobala pembe mwana suka ba jeune Diomi ndongala na kati ya Londres wana Costa Diomi contrôler ba faire na moni Fabrice Mobiala celui qui est prêtre avant qu'il soit prêtre wana na moni na France maman nanga ma Jacqueline Zongo il peut y avoir mes capeurs témoigner moukier sur bon moi moukier nabike na kutibino en plein boulot bonjour. Ouais, bonjour. Mbote d'abord et puis meilleur vers bande retour ba la biso. Mbote na batunyo so ba Hollanda biso Mikili Mobimba donc des continents Europe na Amérique. Bonne année, meilleurs vœux et na Afrique toke na Luanda. Bonne année, meilleurs vœux toke na Angola donc Afrique Mobimba. Batu balandara biso bonne année, meilleurs vœux. Voilà. Bonne année, meilleurs vœux ezana moi Simoro babengaki choco frappant facile à garer la sucre poupée Barbie abenanga soum ko na romona on a tout non question est-ce que vous avez pena pasteur na nenga solo bon tant ouye poupée Barbie atalaka amona kana zaka pasteur toi amona ngana zaka ndeni donc yemo ka pesa abinengo incarnera rôle on kana tellement bien donc ayi barati bon yemo ka pesa réponse par rapport ya o ya kanisaka akanisa mbongo vraiment le lot tobeta masolo ya artiste et comédienne Miraisa wazali concert na yo Mireille Coutina voilà wana petite sœur ndeko nanga pena ya parler donc naebi Mireille avant comme Miraisa. Voilà. Donc avant comme Miraisa nga na yebaki na yebi bien pour ndao ki ndepa na bango. Et tant na ki ndepa na bango pe ye pa komoya. Voilà. Est-ce que tu na ye sala pour to banana ye kala na bumbu azoyeba abenga nga kadiebu. Miraisa voilà obenga ngaka diebu na nembo zangina wana to betina masolo to no ba théâtre bandité il faut d'abord comportement na façon d'être na rôle bani témoignage une reporter sur le vrai témoignage on a ko lo ba pona ye aza une vie directe o ya bombaka kanda te mabete toi ayebisi yo osalaki boye po ke ne pe pa imonti eloko moko moi eloko mona ko lo baka yango wana ke abombaka mama bena mutema te soki ezali ya lobeli yo 1.3 bonne année ba mona ke moi monoko fort ezaka sopona yo rolo banini moi monoko ba kazaka monoko fort mais ouais ezaka nango ka bon mutamta za ba qualité na it mais monoko wana dérangera batute ezaka monoko ngo ezo continuer to zalaka absolu likambo za soki peut-être mutu a commis déranger na likambo moko boyo eza comportement ya mutu c'est que mutu wana nda aza problème omona ngote donc mutu aza na qualité aza pe na ba défaut na ye koloba na ye eza dans le mauvais te koloba na ye eza dans le bon yo sur monya ngo eza mabe c'est yo na problème na ye pona koloba na ye par rapport à koloba na ye donc koloba na ye eza na problème te c'est par rapport à son travail et témoignage ya famille ya bango rose lobanini pona famille na bango en général en tout cas naïbaki maman naïbaki ba petite sœur naïe naïbaki grande sœur naïe Eve en tout cas naïbaki bango union solaire bazaki na bumbu ponga za ma véritablement na bumbu alors juge sali ba communauté nyonso ya bana bumbu ya Luanda États-Unis ya Mikili bino tuna saluer bino donc moi na bumbu penda ya mama théâtre yo yebi pe na va banda te parce mama théâtre bananga ni nyoro lobelani ça dit parcours na ye début na ya carrière betela so mamuke tozalaka na groupe moko na bumbu comme na mama bonheur ye ayaki a s'intégrer na groupe wana to joua mbalebele et au salandeka ezalaka ba groupe à quartier moi ba benda ezanga raté na koswana nayo yo pe bon fâché na ndenge na yo l'air ba ye kasavubu nde a intégré groupe ya
Je lui salue en passant, Siatoula, Siatoul, salut. Ndé a intégré le groupe naïe a salé les carrières par rapport à Isika Zalaki et Panabiso, Nandenga Koma Lelo Miraye ça, et Naba Succès Nyonso Azwa et Belewa. Et Narota la yetan Bobandagi Moussalangwa théâtre. Et Naba Kalito, Bano Mona Panae, Na Succès, Lelo Nenge Mokili Mbaye. Pona yo, Bano Mona déjà que Mireille a percé tout, ils en auront des circonstances à venir. Non, Azaki prometteuse. Vraiment. Et moi si sur côté sur scène a incarné rôle naïe ndenge bapesi. Je me rappelle encore bien Miraïsa Ousmane Songi oyebit Miraïsa alela ngazara mobile naïe Miraïsa alela sur scène parce que nga na mobima na ozonga très tard la nuit influence ya master nanga mogo Miraïsa alela sur scène donc et tikanga moi muke donc il fallait na zonga bon na bomoto. Salut Mireille. Donc, il a expliqué que Mireille Arpena Eza na makila. Mais mututo azanga défaut telo ni no reprochare mon que on a changé. Bon. Na courtoya ye. Mais na zo temps ya revendre na mingi te na mona défaut na été. Je vous dis sincère. Na sincère. Na courtoya ye. Mais na zo temps ya revendre na ye longtemps te pour na découvrir ba défaut na ye. Et un conseil par rapport à la carrière, n'a évité pour la position Miraïsa, Miraïsa sur le point de vue carrière, Moussa, n'a la position, il n'y a plus conseil, ni nous apporter. Na point de vue carrière, vous savez, Nambo Canabiso, n'a pas ça seulement Nambo Canabiso. L'artiste Moussala Oyo, ils ont un travail noble, mais malheureusement, ils ont mal rémunéré. Ça c'est vrai. Et il faut moutoua Luka abeta mpanzi pour que azana moi quelque chose parce que yo yebi et senga moi lamba ya bien moi chemise à bien moi sandales et consort yango azana moi temps naie moi business moi musala naie mais le vrai conseil na kopé ça y est zako et azongela miraye ça hein azongela miraye ça oyo ba papi masuta ba yebi miraesa wana voilà azongela wana ngape na pesi mbote na papi masuta place oza yo ya mwana mambote belé bande kono belé bazotala yo ba fano belé bazotala yo moi 2-3 dédicaces et puis numéro na contact et ça sera toujours bien pour te évoluer na biso. Merci beaucoup basé belé tellement balelangai c'est l'option bila bana barotanga ba kombo awa nous avons une émission au 3h du matin. Donc, na Cap Town, Cédric Kita, na Durban, il dit à Bongo, Boloni, Bomoto et Pela, na Luanda, et boss, Papa Nanzambizei, Bruno Ntiku, Muninga ya Machuda Mandangi. Il y a pasteur Carlos, correct. Communauté nyonso yaba na bumbu bazanga na Angola na lela bino fort na oya vraiment kala mingi te bozwa mikili kutu to lobati na mikili nde ebele ya natanga de kaka bon excusez-moi pardon na lela bino ra fort voilà donc aboy ne ba problème numéro de téléphone et ça biso bien numéro de contact nanga eza les 0 donc plus 243 90 10 80 470 voilà. Plus 243 90 10 80 470 wana le seul et l'unique numéro au bengi directement zwinga moko voilà. Les autres wana merci maman, merci wana biso tozo évoluer une émission na biso malé mais maman langa mage kinzongo na kati ya France wana maman zalaka toujours wana pour na Vincent par contre c'est ça caméraman na série to évoluer on boka kaka na mikili Arnoline Noda la merveille Fabrice Mobiala motema joli Mobiala merci. Nyango
plus jamais balobi fini la rêve solution esi ezwami tolelaki tomitungisamaki tolataki me tokuni na bana mapasa or tozalaki mapasa te mama na ngai botunanga nini solution esi ezwami suka na maison d'habillement awa bazobenga yango LZN World of London aye mpona kolatisa biso na ndenge sikoyo oyo moto ye moko alingaka yango tozolobana bachinois totoboli bino mistre tobuki bino kingo tokangi bino kach avec Patrick na molongwani na ye mama na biso Lisiane Lomenge balobi bango baye mpona bacongolais basepela botuna ngo maison eza wapi la tu me lâches des baskets toujours na kati ya kitambo magasin okiti na Ecuador otali mopanzi na complexe kimbangiste puka sinwa kingo tobona misu Oui, chers amis internautes, nous sommes dans Souka, émission Nabiso, Baouta Wapi, spécialement to Salaki à Mireille ça au total à théâtre. C'est quelqu'un qui a marqué son époque. Azala bato balingaka mingi azala bato oyo appréciera musala depuis un certain temps. C'est pourquoi tout le monde a dit que pourquoi pas to lukapeto découvrir Vinae, c'est pourquoi to kitaki sur le terrain bon mon ndenge ba parents na ba lobby bon mon ndenge ba collègues na à service ba lobby et nous avons compris que c'est une bonne personne, une personne très sociale. Oyo pe aibi musana lingi musana aza animami na famille et puis na bandeko nae. Et c'est par là que nous mettons fin à notre émission. Là, je dis merci. Nabandeko de pro de loin, bazo continuer toujours à apporter main forte dans la voix du peuple. Namoni le révérend Lebo Kanza, namoni Stadium Mobile Pembe namoni Franck Chité ya babi Congo Maboke bandongo nanga tsu ozana posa o ede ndeko na yo abi rejoindre à l'étranger konyo maté contacter kaka service visa avec Franck Chité ya Congo Maboke service visa bazawana numéro na publicité zoleka et puis ozana ndeko na yo na Kishasa ozana besoin ala taloro la yo ozana poto konyo maté maison d'habillement ezawana adresse ezara moko pa ya monsieur Patrick et madame Lisette Lumenge bazana katsa Londres na minso monsieur Patrick Lumenge na madame Lisette bon contacter car bango na maison LZN World of London na kati na juste na Kwado na Kitambo magasin wana na Kwado okuta maison za wana bato tekablo kwa solo na ninga osakana te na pesi mbote na ngai lisusu na mama na ngai Maja Kinzongo mama Vincent Fabrice Mobiala celui qui est un prêtre Motema Joli Mobiala yope yangwana na moni lisusu facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique na moni les Neymar et à France na kati ya Grenoble on a Bénérissa Botemé les Neymar place aux ayoyebi to betarande to zo betarana ozo sola bien jusque là c'est bon na moni lisusu na Allemagne on a Vincent du Soloka Juvens Motema Niclette Mélanie du Soloka Belela Vincent yo sala bien to solo la to sola moi kala moi coup de fil wana ngala lingango mingi tout to soana na téléphone no yebi na pesi mbote na tout le monde botali biso na émission lelo to monani prochainement na ba show na biso différentes shows ya vérité en face ba outa et différentes émissions to zanango merci par vous c'est ça yo caméraman à sérieux et la voix du peuple en général bye.